Bonjour, bonsoir, bon après-midi à vous tous qui est là en ces moments en train de nous regarder partout dans le monde entier à travers votre chaîne Eco RDC. Hein, Eco RDC. Donc voilà, malgré le confinement, malgré la maladie, mais nous on est là en train de travailler. Donc voilà, là je dis un grand merci à notre papa qui nous suit en ces moments en direct de Suisse-Irlande. Lui c'est Papa Jean Thibault Tubois. Et pourquoi pas de dire aussi un grand merci à celui qu'on appelle Peggy Walung, la personne qui est derrière la caméra. Là je dis un grand merci à toute l'équipe technique de l'Eco RDC. Et voilà. Et je dis aussi un grand merci à tous nos fidèles abonnés. Fidèles abonnés, Eco RDC. On est toujours là en train de travailler pour vous, malgré la maladie, malgré la nimette. Et là, je profite pour lancer un petit message. Partout où la santé n'a pas de prix. Garder distance, il y a 1 mètre. C'est protégé dans le cache-nez. Et là, tu as gant. Donc, et ça là, moi, bien. Parce que moment où tu as un moment d'aventure. Donc, ce qui nous embête, c'est azate. Biso ba oyo to cheli kaka paya nzambe parce que to yeba gi ba mingi to ndeko solana bango mingi to yeba na bango mais de lo bazate grâce à cette pandémie Covid-19. Donc, nzambe a batela bino. Bandeko tu bozo tsa temena katsa Kinshasa que corona ezate, corona ezali. Mes frères et sœurs, tout se protéger. Ceux qui coûtent, bato bazali banda na ba pays Europe, na ba Amérique. Bazo koufa parce que bango bana ba matériel a bien bazana bo pito ya bien bazo koufa boni na biso a et rosala catastrophe. Donc voilà, comme vous êtes en train de remarquer qu'on est précisément dans la commune de Lemba terminus toye ko betela moko ya ba artiste top star na bino ya kombo ya mama top tour balobi Eco RDC zara toujours na ba innovation. Les lobbies somoko vinimbu avec Peggy Walungwa te quitter na kati ya Lemba pour que tout à la mama top te la mama top pour la nini moment ba confinement tous en état d'urgence biso to préféré te rendre maman visite biso moko pe to recepela lisusu ko kende inde tina wenze ko sala wenze pour que tous les journée ensemble na maman. Donc je dis un grand merci à ma conseillère privée la lettre, je dis un grand merci à ma conseillère privée Sandra Moulou de Jésus, en tout cas, Zambé Abatelayo, ici Kapezio, Peggy Walungwa. Là, on s'est fait la route que tout me car déjà pour avancer directement, tout gendara Wenze, na place que tout téléma parce que moi, ils ont marqué si tout gende Wenze. Ah, on est bon, on a besoin de Peggy Walungwa, tout gende parce que tu en as terminus, Malemba terminus. Awa, hein, on est bon, moni awa, eza et pas yaba doudou soupou. Et ce tobimi a les terrain ya mes feux tous autres tombola pour que to kende wenze to kende kosomba biloko to pesa maman na biso top alambela biso. Donc merci na ba maman tu a Eco RDC ba maman tout bolinga biso to continue toujours ko s'abonner massivement à Eco RDC et tozawana pendant moment où tozana pour nous servir vino. Et merci, on se retrouve après cette tranche. Merci Peggy Walungwa. Merci infiniment à tous nos fidèles internet. Merci à vous tous qui est là en train de nous soutenir de loin, de près, physiquement, moralement, financièrement. Et pourquoi pas de dire encore un grand merci à notre papa Jean Thibault Tubois. Merci à toute l'équipe technique de l'Eco RDC. Donc voilà, comme je viens de vous dire qu'on est précisément dans la commune de Lemba Terminus. Et c'est là où on est venu voir notre maman, une grande dame, ma mère, c'est Pelissa monde entier, si je peux dire, dans Marambotali Cinéma. Donc voilà, aujourd'hui, Nimbu avec Peggy Walungwa, tu sais pas la guité vraiment pour vendre dans la palais et tu préférais te passer journée na biso awa na commune ya Lemba et pas ya maman na biso maman top. Donc voilà, pendant que l'on la charge na ba moment où il y a état d'urgence tous en on a rentré mboka biso tu préférais yeye to gende ko sala wenze ndenge bo moni na Peggy Walungwa to kendaki to sombi ngulu na biso to sombi biloko na biso to ye na on pas mère alambela biso na ndenge oyo yebi bolambela biloko oyo to bengi na rombo ya ngulu to peni ya moza na rombo ya ngulu. Donc voilà, et sans plus tarder Peggy Walungwa, je suis déjà avec maman, elle est là à côté de moi. Maman, bonjour. Bonjour mon fils, ça va? Oui, ça va bien maman. Collègue Yote na petit sou merci nzambe pour na Eco RDC eza chaîne oyo na bandeli ko lamba internet pour la première fois alamba logo des stars na lamba logo ekolo lelo lisusu osalinga surprise basalinga surprise ya ko yelanga lisusu ngulu nyamona ninga mingi. Donc merci beaucoup na Jean Thibault pour considérer nga makasi nga pe na considérer kayo mingi. Merci na bino pe journaliste na cameraman. En tout cas ngulu yango oyo
bana bayelinga nga mama na bakuna lamba bali appelé loboko ya mama. Je crois tout le monde akolanda aye bandenge ni mama top alamba ka ngulu. Na sopi ngulu na ngama ya moto toki. Na sopi ngoma ya moto ko ngulu azakana nyama oyo babengi tenya. Azakana ngulu donc soki o sali yango bien te o risquer ko bela pamba donc il faut pas oser la presser pour presser ko liesa yo biloko mbangu et lobby et causer problème na santé donc moi na tia mai na ya moto ngulu nanga akota moi moto on est en plus la jus. Et après avoir coupé moi moto na tia moi mungwa ekota na kati voilà comme ça na zeli yango moi quelque temps mungwa ekota pe na koyeba kopalola ngulu nanga po na tia na moto po na tokisa voilà na est-ce que ndenge est-ce que soki mutu mususu pe amoni na ye kotokisa wana kotya mai nde otie boye retard akosa na ye pe normal soko boyi kotokisa ye normalement nde na tie boye fo na tokisa oh ce n'est pas dit que na tokisi donc jui mai ya moto na tie mai ya moto na tie mungwa po akota na kati mais na kotokisa ye rotokisa lisusu na kotokisa fo na tokisa boye kolia yango ndenge nini poso aza makasi ye pe aza makasi donc fo na tokisa o ezaka juste pour longola zei kolongola zei ko bomoma microbe mususu ezaka na nyama estimation na nyonso tu wana mpona olamba ngulu oyo c'est l'estimation na ndenge olambela yango du début à la fin ekosala peut-être combien de minutes du début à la fin tu reçois peut-être 1 heure du temps. 1 heure du temps. Il y a la ngulu. Même si vous avez une nzala rokata pe monter. Te akata motema te poso na liese mbango mbango lo bazu malade et ozongelanga. Et puis ngam na sala ngo na za série na ozala leste. Tu vois fona sala ngo oli yango bien pour lobby et contribuer na santé. C'est ça. Et par après ta poyo. So nande na tie boye. Omoninga boti mafuta hein. Adimisa mafuta na ili kolo. Voilà. Donc dans quelques minutes nazo sopa mai na tie mama ya malili na bana ko palola yango tant on a paloli na papaloli na sokoli yango lisusu ali na tie na moto na bandi ko kata sko matungulu na tuti ai na tuti muscade na tie jimbo nanga na tie matungulu nanga na tie sikoyo atoka tango akotoka le na senti ke ngulu nanga alembi sikoyo na kozwaye na kamati tomate mbuma na tuti ou soit na kati na tie likolo wana. C'est tout, bon appétit. Merci beaucoup maman, tu as toujours évolué et ça journée mon corps et le rôle la journée dans tout et surtout dans un moment où tu as nango et tant que d'abord une artiste comédienne une star par rapport à la pandémie au monde entier et quel est le message le plus fort que lancé dans bande tout bota la biso siko ah muto mi batela wa muto mi batela ninge mokonzi alobi ke tovanda na bandako tovanda kaka na bandako tosani tomibatela ezaka mpona bolamu na biso eye nango ekokende nango eya nango mopepe ye bon ekoleka nango nzambe asala kaka grâce nzambe abatela nzambe abomba biso oyo toza nango besoin nde yango wana. Je suis sûr que maman na kati ya RDC eza elubu ya liboso te osala ba elubu ya bikolo osala ba elubu ya bastar quelle est la différence oyo osala entre elubu ya bikolo na elubu ya bastar? Elubu ya bikolo nalambaki pondo ya mboka na biso lifolo toto elubu ya bastar nalambaki mbisi ya mai na makemba lifolo toto eza mnoko nini mama? Na kilokele et non maman on est to me camper pour ça un petit résumé par rapport à l'ifolo toto ndenge la magi yango parce que ça va tout se faire donner lokele mais yebine nde balamba l'ifolo toto te mais à travers cette émission qu'on s'est rappelé ah maman to balamba absolu folo toto balamba boye basala boye on est que et osunga te bene maman l'ifolo toto eza pondo ya mboka soki kaka pondu nde bato nyonso basombaka pondu allez ozwi otuti yango elemba mpenza te na mboka totiaka bicarbonate te totiaka baposo ya makemba ozwi poso ya makemba okausi yango na likolo ya batole ekauki ale ozwi yango oniki yango ale otia yango
abenga eloko yango nini omonde tosalaka abenga yango nini po jus nango wana nde il faut ebimisa bicarbonate ya makemba voilà oyo kausaki ntango ebimisaka jus wana totyaka yango na nini tokotya yango babenga yango nini po neti nani oyo tosalaka mpo file wana ekitisaka mai ya ti wana babenga yango passoire voilà ozwi otya yango na passoire jus nango wana otya mwa mai moke jus nango wana yango tosalelaka nani lifoloto jus nango wana c'est tout siko na otya yango wana otya yango na bamakemba otya yango na ba nini oyo baingrédient nyonso okoka batyaka na ponduko bandembi banini ale c'est tout mafuta sikoyo fo ya mboka fo ke na libongo so mafuta mbila ya mboka yango nde bazambelaka mone banionika sikoyo moi ngulu nanga ndenge ateli nakomba mo propre c'est ça awa fo palola nyonso mpona palola yango mpo po riske olesa moto ngulu asaki te moexplike biso nde olambangi mbisi ya mai te na elubu ya bastar mbisi ya mai nanga nalambaka nalambi mbisi ya mai 2 fois je crois nalamba mosusu ya liboke ya nzungu mosusu nalamba ya sauce mbisi ya mai olambaki nde bato nyonso balamba na bango ya sauce kaka to yo oza na baspécialité na yo baingrédient na yo otyaka na kati otyaka baingrédient bato nyonso otyaka otye ayi otye matungulu otye ndembi otye muscade otye jumbo kaka nde bato nyonso batyaka otye mungwa na yo ezodépendre kaka nde motu okolamba oyo ozala bien formé normalement lamba oyo basi ebele bazanga mabala likolo mibali bakima bango likolo ya kolamba na kolamba oyo moto yango eleki na moyo ezobimela biso mikolo na mboka na moto oyo donc nga mpenza lelo nakokufa question de curiosité le toza na biso topasse journée pa mère impression na yo d'abord par rapport à visite na biso ndenge toye epa na yo impression na yo kata na okado na Wow, bon, nasi soso kwa mboga na ngai. Sukulia. Sukula boye. Nina kata siko matungulu. Kata ile matungulu ebele kungulu abaze Batile matungulu. Ai. Pardon. Mwande. Akotia na jimbo na ngai pito atia ngo. Mais quand même bilo on se sombi comme des fils on. Bena yo na yo na to zombeli. Bosombi ndenge nga na lingela me bobosani musikadi. Tu as là une aspect. Kaka comprendre na nga. Mais ndenge bosombi déjà c'est bon. C'est bon déjà. Donc biloko elamba makitoko. C'est bon déjà. Ah, quand même, merci à la lumière. Mais vous salez quand même. Déjà, c'est bon. Si. On va se voir, bien noté. On a ma cosala ou indien, non?
ndenge ezaka mwasi pa uti mibali mosusu bayeba eloko te mais bino mpenza félicitation. Merci beaucoup maman. Alors vous êtes wana uti jimbo kaka matungu siko natia donc nyonso ndenge ochanga na moto boye na otika na nga na moto sikoyo etoka etoka sikoyo eloko nyonso esangana otiaka mungu wa moke mpo deja natiaki aire ezalaki na mai ya moto pour éviter que moto alia ayoka mungu ebele batension ekomi yango ebele ebele po abomaka bato na tension oyo moto bomaki mpe ekipo otiaki mungu ebele na biloko non. Et après ndenge otya bepiso mais ntango otya na moto osala lisusu sauce to etokeli mobimba yango wana omoi ndenge ezotoka nde na otya bepisi na ngai aya nyonso ekotoka so na sentir ke ngulu na ngai elembi nazwi tomate na katikati katikati tomate na nga ale na kati likolo ale ntango ekotoka moke nasisi ngai ya tomate ale c'est tout. Misato po ngulu eza ebele ngai kolemba bien na fufu mpe kolia yango na makemba mpe kolia yango na loso mpe kolia yango na lipa mpe kolia yango na kwanga ezodépendre na yo kaka ata na mbala ata na manioko ndenge kaka yo olingela kolia yango eza yango na ekila te kolia na ye yango na biloko nyonso bato mosusu baliaka na bango telepi babotama mosusu baliaka na bango loso te bato mosusu balingaka na bango kwanga mosusu mpe balingaka bango kwanga te baliaka lipa ndenge yo okolingela ndenge yo okolela na yango. Sundembi so boye nayebi te mere ekolia na loso fufu okolia na nyonso oyo olingi ata lipa ata mbala ndenge yo okosepela kaka aza nene ekila te ndenge aza wana oliama na ye na nyonso ndenge nga na olambela baliango kaka na fufu naninga olamba biloko teke eza na ekila ka eloko moko non bato mosusu balia fufu te depa abotama moto mosusu alia akwanga te mosusu omona alingaka na ye loso te soko soki yo okondane yango na eloko moko boye mo teke okobomaka ai na nga natokai mpe kotuta me nazotia yango ya mobimba ntango elemba na finifini yango na kati finafini yango na kati otya ai na nga ya mobimba ntango kaka yango ekolemba lele ndani ekolemba avant nakitisa nzongo na finifini ba ai na ngai voilà. En tout cas bino tubotala biso na palais soko ozwi pena chance oyo te ya kolia ngulu mama top azolamba zelango ti nzambe akobandela mokili biso baetozwi chance ti corona eti biso baetozwi chance malgré baconfinement mais lo toprofite todamie nano ngulu ezolamba loboko ya mare donc choix eza te nzambe asunge elonga epesi mpasi tala ndenge tala bamo yango mpe nzambe ndenge atile biso na tala nde baposo ebebi baposo enjuluki to opakola so mafuta te moto balobi ifo moto ezala mpo soki nyama yango soki virus yango aza nyama soki mpe aza nini azika mpenza akima biso mpe nzambe loko azaka ne nzambe ya RDC alobi mpe bozelaka sina tindika moto mpo ye alapa yango omoni
ça va aller tout ça pour se bien balango mais santé ça bien c'est ça parce que la santé n'a pas de prix ça lobby car pour se ko bonga nango lobby na to ko bandele so ba mafuta ko bonga nango mais santé ndé ezala malamu c'est ça il y a l'essentiel voilà c'est aïe mobimba c'est boula mobimba po ngomna ni ngolo ngo eza ebele tolande longo na bino tomona ine bandeli ndenge mère azwaki mwa mai ne ya moto tchaki na ngulu azwaki mwa munga moke tchaki po kota et après apalolaki ngulu ndenge bomonaki pour que ezala bien awa soki achebe fils na ye tout ekomaki yo elekaki salisi bango voilà sikoyo nenatya mwa mai po ngulu nanga atoka nga mpe nayekoli kolamba ngulu pegi olungo nga mpe nayekoli nayekolaka kaka nga mpe nayekoli mpona mo nde nde mare asali yango soki otyenga pratique na osala yango ndenge otye mai wana mbango na moto combien de heures tozela ye kaka je crois tokozela ta mpenza ba 30 à 45 minutes voilà sikoyo ngulu na ngai ye wana akoti moto tokomi kozela ye sikoyo asangana na mungwa na baingrédient na makambo nyonso tokotikoti na kati ya après nde tokoyeba suite fin d'accord lokola nde tokoyeba suite fin tomeka mpe tokosola na mare tozwa mwa temps parce que awa namoni mare akomi na ye mwa tranquille ezala bapeki balungo ekosala bien parce que mare baza bamare oyo bazwi mpe mwa batemps bakosala batélé réalité na kati ya baeco RDC et bazwi mpe mwa batemps kosala bamakambo ebele alors voilà pourquoi tokoluka mpe tomeka koyeba ntango mare azalaki contacté mpona kosala télé réalité impression na ye ezalaki nini par rapport à innovation ya bagere ya baémission na baeco RDC parce que bamakambo lokola batélé réalité nulle part ailleurs c'est toujours à l'éco RDC lelo éco RDC ekomi na comment je peux dire na baekofine ebele parce que bachaîne ebele lelo bazwa idéologie ya télé réalité bakotisa kuna bachaîne na bango même quand tu étais intéressé ou bien appelé pour ça la télé réalité impression na ezalaki ndenge d'abord ntango ye moko papa nanga Jean Thibaut Chibo babengai nga d'abord eza chaîne ya liboso oyo ebandi bamasolo yango ya kolamba na internet na biso na RDC oui c'est ça c'est ça après natuni ye esalaka ndeni mpo nazali nao nasali yango te ezwaka combien de temps ya lobi oyo toute la journée nga bia bon bon nakomeka puisque naza artiste fona eloko tu fona meka ali toye mpe kosala na moko na bino namoni mpe ko nasepeli na moko tosali mpe bien eleki mpe bien bafani babenga basepela ndenge na lamba mwasi moko boye kutu mpe alambi mobali ne pa bilambelanga kaka mbisa mai lambelanga kaka mbisa mai na makemba nde mama topa alambi na nde na présentaki yango na écran alambi mpe ntango azolamba mpe alakisi ngai na ndenge asisi kolamba présente yango mpe na tv na bibon c'est bien babi ya malamu tozwa ya mabe tobwaka voilà nasepela ye makasi en tout cas ti naye kosala esu lifolo to esali esu mpe kaka kitoko lisusu en tout cas nalobai merci mpona Jean Thibaut Chibo vraiment ekomi mpe lelo partout ekomi kaka oyaka kolamba tokoma mpe kaka kolamba mpo toza mpe baartiste moye toboya eza te toza na choix te na kamwa ye lisusu ntango abenga ye lisusu nga mpo asollicite nga lisusu nalamba nga bi lisusu alobi ye tokomi komema on sikoyo na forme banga abi bon problème ezaki na mekani okocomplike moke makambo akache abi oza mwana ndako eza ndako navandi mpe na bi bon ezanga bato ezanga mbongo zala na bato mpo naza vie na nga na obokalele eti nasuka te nasololi bien na vie mpe esili yango todemare balokele balamuka balokele basekwa baswahili balamuka nayebisa bango baswahili botikanga na vanda boningaka bino baswahili bozomona ndenge balinga bakipanaka te bino bokipanaka te
bolingo kosunga muninga la bino muswahili te ka boche maboko makaku liboso biso baswahili ko kabera pasi ba voisin muzuri ba voisin muzuri so bukana voisin muzuri akabara fo pesa nzambe merci neti biso ba moto poto ngolia na batu fo le ba les angolais c'est ça na taka ba on essaie ba mo kosuna sa l'émission uniquement pour na baswahili take ba on na swahili ti non ça la bango oyoka on na mama top TV ba kolapa baswahili babengaki basepelaki o tomoni lisusu kisangani tozongi lisusu na kisangani bozongi na kisangani bosali nini osala mpe makambo emonana ti so lelo mama top motamoni boye aza moswahili abite yo fosaleli folo non salela ye kitoko non salela ye kitoko soki aye na kina cache pourquoi aye na kina na lambeli nayebi ke ndenge nayebi ke bana poto basolaka bien oti poto aye mama top nanga na besoin cuisine ali folo toto nayebi ke nde nasaleli basolaka na bango mpe nazanga ata champagne nanga te nayebi ke naozanga mwa eloko malili te par rapport à monto ndenge na ziki voilà donc nosele kitoko na tiele mpenza njombo na bisa mai na kati te na corona te corona noke te nake na corona ndenge soki na ye une fois so na bete na porte ya chambre nayokaka na okota te na obeta debi tour nalingi kosukosu lisu na misbara te bana babebe kutu bazokima na mboa kutu azokima o nzambe asunga mpepe ekoleka tozala na biso bien vraiment nzambe osala grâce tobondela abandeko na biso mpe baa na poto na biso toza elongo vraiment toyebiki avec Dieu nous ferons des exploits nzambe akosala eleka nango mpona famille na biso donc tokotika bango na base ya butu mpe moi bazalaka toujours na biso bazala toujours attaché na biso alors baza baoyo ntango mpasi ekomaki toyoki mawa toujours bondela po bandeko na moso ya poto wana famille na biso ngai nalobaka ngo nalobi Congo RDC aza mama ye nde aboti biso nyonso bo baza na Océanie na bo baza na Asie bo baza na Europe ba na Amérique na biso bato wana na Afrique donc mama na biso eza RDC alors ata tobendani ndenge nini suka na moto bomisaka eza ya biso yango tolinga te makambo na biso bato bakota so tobenda ntika biso tobenda ndenge so toaba na mama moko lobi biso moko ya moto tokobongisa ngo mpo Congo eza na ngomboko eza na bolingo ezaka na bomoko esepelaka na pasi ya moninga te toyokanaka sauf ke toza bato towana badefo na biso voilà totobondela mpona bandeko na biso tokolinga te tomona bango bazokufaka non so bango basina kokufa bakode yango tozongo sondei po bango bato basalaka tozwa bakode fait mon importance à votre porte mon a dès le début to balance ça théâtre na RTN to na RDC na Kina to so kembe normalement to kemba penza mais tant ka bande on a so porte ba producteur ba mimba zo initiative ya osala ke non ba bande te ka so be libanda mboka papa ba ko de bebati et là on vend bo bo senti 1000 au vandi beno bo senti 500 au vandi beno senti 2000 tolia ba mbongo na théâtre to mo bien merci ko tolia mbongo différence on a et on ça là pour que ba code voilà YouTube ah oui YouTube a bebsi mangamba théâtre malunga ya sur la théâtre te ngama mama top na zai producteur sokaye abengi yo sala filme abayi non na kashi mama top na peso ta so mama top aboyi azomona na musala mama top ndeza kitoko et mama top azalaka apprécié na poto de bato basepelaka na ye azoblige abondela mama top ameme na mwa tarif moko mama top asala parce que mama top akobakisa un plus na filme na ye ozo comprendre donc tozoki bongo so osali 3-4 films oza poche kotonda moi 1009 va non en poche na cadre ga di solo na ndenge ce que ba YouTube comment boye sans compter code nga mama top na zo na lo baranga funa lo baranga po ezanga nga mama top za ine taba décembre boye ba code ye écoutez ba film to bando travailler mon novembre décembre to tournera ba film code wana bana ko songole msusu ba les 7 les 8 les 10 pour poche à plein je comprends mais le penza koma oka penza Angelo Central ya kaska somoza leader assurance na Londres télé code na décembre au Zélango pour ozotala poche lorisate donc faut Zélango ozana ngona poche on est mukie donc faut Zélango pour yango pe compléter plus que tozana ba famille neti ba maladie ya coronavirus yo yebiso ba misusu soki yesuté to ko faire trop c'est ça pour nazotala mobanya maman na ngabisika zanga nazwaka en charge na baleki nanga ngamo mona liboso hôtel ndako na ngamo ko pe nazana bana nazana bandeko donc mutu non nzamba sala kasi eloko yekende po
mabeza pe mabezoya donc toyebi ke na nzambe elonga ezali c'est ça que bana poto basa bato photo bonela toujours pona bango photo lelaka bango toujours mawa ya nzambe photo tiaka bango ntango ofuka mozo sa prière ozobomba famille na yo ozobomba mboka na yo bombaka mpe bana poto na makila na Yesu toza na lien moko te ni tata moko ni mama moko kaka RDC ndenge bota biso bongo mezaka amoni musala no kitoko aokipe kobengo ka po aloba félicitations mais liko na mwa bakisima elo une gratitude. Mais étant qu'aussi une star, artiste, comédienne, pour le bandeko tout bazali bando to benga lelo ba combattant. O ba bundisaka peut-être ba musicien baza ko combattre ba makambo siko na moment oyo na pandémie oyo ezobeta biso étant que bon bazali banda ba combattant. Message na yo ni noko pesa bango parce que c'est les moments où bon ba ko telema to bunda makasi pour la pandémie oyo. C'est le moment où biso bango ba ko telema pour que ba meka ko aider ba frère na bango bazo souffrir na kati ya mboka na place que ba bundisaka o kinganda ko beta te o tozo bundela mboka c'est le moment où to ko bundela mboka biso tout. Quel est le message le plus fort étant que maman ba ko lancer na bango to lo bani no moni neti coronavirus et ça maladie et ça mbongi et ça mon pépé na mi tu biso to hôtel la combatante faut hôtel la ndenzam omoni yesu alalaki mbonge salami bayekoli bazo tepa ba foi ningani bazo baluka yesu avandi calme na kati ya boîte on dira zoka bango te metant bala musa ki alobaki na mbonge zwa kimia mbonge pe zwa kimia ba continuer chemin omoni ba combattant rôle na bango ezalaka bazo linga balinga peuple congolais comme bien peuple congolais azala bien a mérité droit na ye nde loko bango ba kundela yango lelo soki ba combattant ba boya na bango soki pe musique ebeta na poto. Et ça par rapport à la musique est bête en la photo pour se payer oui mais ce qu'on a comme on est là on ne sait marcher mais ah après biso na Congo on a confinement d'abord bimaté oui bango confinement bango pe bazana ngo bango pe bazo bimaté non bango ko to babanda ko bimaté avant biso maman gouvernement tant moza ko rassurer bino bo bimaté agi ba comment je peux dire ba disposition en Europe il y a une différence qui existe na bango na biso oui tu vois oui bango baza ba frère baza ba combattant baza pe na ba frère na kati ya mais bango ba bananda avant biso c'est ça que je prison na biso na ya bango ndiye ya bango e banda avant je dois m'expliquer pour me comprendre bango baza na confinement ils sont tous à la maison ba bimaté mais au sala tête en gouvernement lobby que OK ne musala te peut-être na fin du mois l'excellent bon vous a payé c'est ça ils habitent sauté to sala tête on va parler moi on les a été bango ba faciliter on s'attend sur leur mot na internet et leur mot tout c'est par là moi na lingi sikoyo baza ba frère na place que ba bundaka pour la musique beta raté banini à part na bango face à la pandémie et pas ba congolais tant que ba combattant et quoi cause c'est ça na bien neti bango ba combattant wana ndenge au soulever point on a oui na comprendre pas idée na yo place ezali oui on a raison comme pour ça on a raison pourquoi bango nde baza wana problème na bango ezalaka penza te batindela biso bambongo to pe basala biso badon problème na bango oyo ya bango ba combattant ezalaka plus s'adressera plus na bakonza mboka baza na maana biso baza na souci na biso population et vivre bien population ezala malamu tango yo lobi ke bango kuna ata ba biso mwa na ndako bazolia bien oui mais on dirait na bango kuna pe on dirait même na ba banque bakangi na ebité ba agence ekangama ba banque ekangama biso kuto au moins biso kuna Congo na sola na ndeko mona Angola so soda moni kana libanda ba beta bango bakangi mais biso a Dieu merci kuto to obima to tambola transport pe zo tambola to zo baluka po ndeko za po ke no ville ozongi pe OK pa agence ozumbon ozongi pe mais bato mususu ça penza vrai cachot minute na oki na mboka mususu ba pesi ba au moins 1 mètre baba na robima ya moins 1 mètre so policier neti ba onde za iso policier mono libanda asengi yo à poser aux questions et là à mon que raison non est valable était au foot man ceux qui a 500 euros ceux qui paient 600 euros hein en Europe oui ça 35 euros ceux qui ça 35 euros tu vois c'est comme moto bimandé bango kutu bakomo bayenda ko bakomi ko lobaki non to bayenda ko ngaso na bala pote moi ibele pe nyo so na bango babayenda ko problème na bango ezaka te ke basunga biso batinda biso bambongo non mais bo pambola pe baza mais problème ezalaka plus balingaka avancement ya mboka
Vous comprenez? Et puis, les combattants, baza moi ebele. Et ça, poliment, et puis, na respect, il y a l'autorité. Et ça, il y a façon dont on va mimer. Or, façon dont on va mimer, il y a un thème de sa solution. Or, il faut que nous ayons un calme, il y a kimia, il y a bolingo, il y a bomoko, ni peut-être pour ma solution. Mais na koganga to pe na kofinga et quoi apporter na rien. Au lobana on tient au lembi au tiki. Mais toujours continuer quand même rythme, tu vois. Merci mère, malgré que nous avons tout commun, tout mes gars sont là quand même. Impressionnant par rapport à acte frère Nabiso joueur Cédric Bakambo. Cédric. Oui, Cédric Bakambo. Oui. Parce que c'est les moments où il y a toujours le là, c'est les moments où il y a badon, pour que soutenir bandeko parce que ceux qui n'ont pas besoin de pour la pandémie où il y a RDC au matériel à maloma. C'est quoi Monique on dirait que c'est une réponse au monde. Non non. Pour tout bazar matériel tout. Bazar pe na bon. Organisation est bien. Ma camion c'est bien mais ba pour faire les gars biso bato en Afrique. Il y a un autre zayo et un problème en Zambie. Oui. Et ça a un problème gars en Zambie. On dirait que peut c'est une réponse au monde par rapport à la question posée. Tu vois maintenant que bisika auto monde on dirait qu'on a des paradis, on dirait qu'on a des spécial, on dirait ni mais Nzamba sali le contraire. Bango baso kufa plus mais biso en tout cas, ceux qui n'ont pas 2 ou 3 qui font ça juste parce qu'ils ont pas de France, ils ont des États-Unis, mais Congolais original, ils ont vendu dans la RDC et bandit dans la RDC, ils ont fait la RDC en Ghana. Peut-être qu'ils ont informé. Mais ils ont fait ça à Outaki. Surtout plus entourage de l'État. Voilà, à Outaki. Donc, ça va tout mettre des bandes en boca, babimi, des baïna. Mais en soi, au bazar, donc, Dieu fait grâce à qui il veut quand il veut, c'est ça. Mais il va chef de l'État, il faut batailler pour entourage des autres d'ailleurs. Pour ça n'a pas bon, en tout cas, merci, grand Diogo, grand Diogo, grand Diogo. Bible lobby, le beaucoup épais, ça des ans à rater. Zamba Pambola pour na acte, on l'accepte vraiment que vous allez en cœur na bande kono au bazana RDC, vous allez en cœur na biso penza ba otoza famille na yo, ils a vraiment bolingo. Zamba Pambola yo source provenance bisika mbongo wana bimaki e kaukate. Parole ya Nzambo ya lobaki soko buki na mbongo, oloni na mbongo, obuka na mbongo. Kanzamba zong saliso mbongo mingi kati na. Merci vraiment. Mon tas de thèmes où tu as un problème. Et là, tu as un problème, tu as un acte à poser. Merci pour notre acte posé. Fali pour pas Fabricas? Fali pour pas Fabricas. En tout cas, on a Nzamba Pambola Bino. Merci, merci, merci. Vraiment, bolingonde en haut. Autre aussi, Nzamba Lobi. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Vraiment, yango bien bino bosali en tout cas Fali pour pas Fabricas en tout cas na yo grand jour vraiment Cédric Cédric Bakambo Nzamba Pambola Bino en tout cas merci pe na maman Olive Lembe maman Marie Olive Lembe merci na badon au salaki en tout cas maman Lobaki asali o pasana mutema malamu rosala asala batambongo ebele bozana RDC a moment ngo yango tant voulu tant voulu yango na RDC bozatala mboko ezaka béni mutako sa minute merci pe na maman première dame maman Denise asala ki pe don ya ba kashine ba savon tout et tout merci mais toningi to lo baboy RDC azana besoin ya aide wana euta ni no Orient ni no Occident euta ka na biso awa na RDC boze bele so bosa ta conteneur ya basaki ya loso ya ba bidon huile ya ba carton ya nino ya nino ba bengo ya ba spaghetti bosa la ba carton so boya na ba filet ba matungulu ba ai ba ni blo nyos ba carton ba soso ba cuisse bosa la na bino so ipenzaka volonté za na mutema bosa la ba bele la bino ba beda chou bazobela bino ba Eric Mandala tango yango batambongo bo bima bo sunga RDC to on a besoin aide pour nde to za to bima raté to sala raté to bandaka batuku to mde to futate to ebite neti nganda kuna na futa $250 na ebite na yebisa ba RS na ngani tanga obenga
pour les 5 vouloir ou pas benga maman top position na etenga na olobaneni monta mutema malamu ala ndinga soko pesinga okabelinga ne fisque $250 na futa ndako nga veuve na ba orphelin otolala a le défenseur devait faire ça ngate ko cela. Merci beaucoup. Maman, impression d'ailleurs les amis par rapport à ndenge gouvernement et lobby batumi sabinoté pour na marambotali mai na courant 2 mois c'est gratuit. En tout cas bravo na mokonzi mboka vraiment pour na courant na mai côté na vraiment to comme stable. Tous en mai, tous en courant, tous en des informations par là. Les yeux appellent régulièrement. Les yeux net biso régulièrement courant. Tous en Angola sous thème, il n'en parle même pas. En tout cas, bravo. Le gouvernement vraiment, il a retiré le câble au Roulia. Il a retiré le câble au Roulia. Ce cas il a Roulia, il s'est présenté. N'engé va congélateur et ça n'a pas. Tout tient va provision à biso. Tous on a soulevé cette belle obéta na mère, toi qui peux dans un zoom parce qu'il a habité. Avec maman, oh maman ya kala lamba kala à l'expérience à cuisine ezikate je crois ngulu nga zotoka ngulu nga zotoka pinza donc zotoka quoi ngulu nga zotoka mai oyo ekauka pe to vérifier na soki ngulu alembi voilà mais boy ça la wenje ngulu misuni boy bato so akena mafuta na mafuta non comme ça papa inapte allez tant papa au reçu makambute et au comme vitesse na libanda non type voilà comme ça sommet non laisse papa musuni boyna na poso papa zolia azo sentir que oui boni boyeko boni que la biso bana biso mibali to ba boni na calcul mère abali ça iner na calcul ça na calcul ça la l'aise ayo ka moi mungu donc waouh na mixo voilà pourquoi tu ringues tous à la spéciale dans ma palais. Non. Non, écoute, belle mais goût et puis misia. Non. En tout cas, botama lokele pour yeba rolamba lokele côté on a ça blague de Bobiso. Je me rappelle encore quand nous avons 15 ans. Je crois que nous avons 13, bah yam souba 15 ans, souba 17 ans, famille wato, famille nanga na pesi binombote, papa nanga pe ya sonam, papa nanga wato, ya kufa vraiment depuis 86, pe mana kimia papa sala ki pesa musalo bimisi bato. Voilà. Maman nanga Marisa Bibu ba salutation bisikoza. Donc maman biso zaki so papa ki musala. Papa biso est directeur na grande poste na ville. So papa coach na VW na yoana ki musala. Allez, maman bengi le fille. To route na chambre maman. Ba maman lokele ba bien biso na biso na sonité. Ya biso na sonité to lo ba na biso. Tu vois. On y est moi on a suka donc Elitop les bogards et on a Elitop le moi le papa na maman. Maman sur la bangoule le bini ta la caméra kuna. Maman est la meilleure cuisinière du monde. Voilà, merci Eli. L'ex journée na mère. Tout ça les wins na biso ngulu on va mettre aux profiter peut beta ma solo na mère parce que oui. Allez, on kati ali solo. Allez au mona cotisation ndako l'activité de batanda mbeto bani ko cadrer biso de batanda mbeto faut tanda boye à l'activité mobile ala la eloyo moi c'est ala la na eloyo moi ça peut se remballer mon congoté dans les cas qui curiosité mère ils sont surtout en on la place na madame alors mobile kotika mobilité ala la atala porte les gens les autres font les portes à qui c'est ça. Il faut à la fenêtre. Maman zala na porte. Pour so mobile à la fenêtre, yo à la porte. Mobile maman na le banga. Moi c'est faut l'embrasser, 6 0 mobile za là. Pour préparer tout et tout pour yom font les portes. Mais so mobile comment font la porte ça le rose aussi cahier. Voilà. C'est ça. Allez. Maman na biso avoir cadrer biso comment revendre na mobile. À ce que ça mobile ndenge nini.
cadre en bas ndenge nini sur asili biso na ba chambre et na biso na cuisine pour nous servir mobali il faut servir ndenge nini maman na biso le bana biso ba servant mobali biloko te mobali soko servir biloko allié asili si c'est katondité mobali faut allié atika donc on est là c'est que mobali atondi atika mobali soko si sa biloko c'est azotonda te donc ba cadre biso on mona lokele et kitoko ya bala mosalo ngoma o kisi te na bolingo kisi la batene tambola kana ba savoir honorer comme le baba parent na yo mettre en pratique bien affilé. Voilà. Donc merci aussi à la personne qui est là en train de nous regarder, mon ami de tous les temps de longue date, lui s'appelle Junior Madidi. En tout cas un grand merci à Place ses yeux aussi malgré le confinement mon tout Zambé a Batelayo et pourquoi pas te dire aussi un grand merci à Master Nanga Kati, Yves Mosengo, papa m'a Britannie le Belge, ma conseillère privée Sandra Mouilo de Jésus. Oui, il est temps de boire ma banque, on a bien des rocades. Oui, mais rocade ma tomate naïe. Voilà, le roi a tout cité. On a voilà. Pour ça là. Oh, pasteur, on a ça le pain. Pasteur, on a Gilles. Voilà. On comprend l'ambiance. Toujours l'examen journée. Donc, c'est ça. Voilà. C'est ça. Mais question mon monsieur sur les curiosités parce que Zoya rara tout sur la rara. On sait pas le question la réponse est na évité nani oyazwa likanisi ya tosala association mon rôle de toujours mon amour par-ci par-là na kombo ya afar. Est-ce que oza incliné na quatre associations et ce que oui oza na poste nini est-ce que vous tambola nini je sais pas. Tena na poste était likanisi ya afar fondatrice topé trop bien fondatrice kato donc ezangaye là on appelle ça idée on n'a pas Karine Pal petit petite sœur na mbote bisi kaza abi maman ko ça boy te abi aya ezali kanisima kwa mala sali afar maman présidente monsieur za maman pasteur Marie-Hélène azaza na poste na bango ni bazawana bango nyonso bakata aza na poste Karine Pal aza na poste Irsil Péchang aza na poste na côté social pe nazomona ba parti baza peze belé baza na ba poste kuna mais chose grave maman yo mon petit idée yo zani poste Karine Pal asili kakalo balanga ya ti Karine Pal no kona nga ya mtetela nga na lokele alo balanga ya ti lo nazaka na kanda ti lo ndingo za na poste tenga bizala calme problème nanga na tambola raté nga so na bimi lo bana ke tournage ka pamba bwe nazala na ndao nazana kilo wana ya kotambola siko ba ko pesa na baonga poste bongo siko so nazo salela ngote yango wana moni difficulté wana alinga na mama tambola te ya kobima bima te nazala na ndao voilà nga ko no ndenge yesu nginde ngati omote nazo fimba kaka nazo banga nena banda bambango na obete ba marche na terrain un peu à la rabo comme tabiti canon na butu po donc basi batonga mboka te banani ba osala mboka mikolo basi ti ile mbai bokoka basi batonga mboka te ile mbali bozokoka ba dispute ba botonga ino foko sepela bo pambola basi yo moni makambo ngo tango ezala yo mona kile 30 soki ezali vendredi passé nde batonda ina ba wenze yo mona kile nyombali mona basi ata place ba teka kabilo ko mona basi so boza iboza 10 basi 5 basi 100 voilà on est tomate na nga tomate na ya kutela yo na katikati qui permet de mettre non, il n'y a pas de souci, même si il y a un problème, mais la mazeuse imerdita c'est damaz c'est comme on a fait la nyama olembisa on a ndenga mbisi non eza nyama fali ya mandenga nyama eza te ko lembisi ngulu et comme na poso li yango boy poto coupe ezala lisuté c'est ça où eza lisuté olembisa on a ndenga kewe ba keye aza nyama génération les lots font une moi soit évoluka moi ce soit évoluka te au sungote
aller font les choses et ça maman tié papa tié bosungi bana obokaboli wa futi ndako wa futi wa afuta ka minerval wa aliesa ndako ezokende bongo l'union fait la force oh tant va papa na biso za ngande musu par rapport à des lois on va changer mangambo ezalaka kala na tongo mwasa lelo bien bon na melati ezaka soute o ba peso mbongo melati na ndeleni yo débrouiller de mobile so azwi mbongo abaselaka yo fond po yo débrouiller yo biaka o sombelanga pesa mbongo na somba lipa tongo amba kala okima bale ba okima mais ndenge pe biloko zolamba mu na obanga trop obanga parce que moi mamba poison comme ko ni mo trop papa mangamba poison ezana ngokaka motema mabe voilà na ndina posa mbia message mais comme ça c'est ezana ngo ezala na ngokaka motema mabe à base de quoi et pourquoi otela moninga poison ninga kufi wana toi tu crois que yo zamba betelo mabe ko be yo longi ko be yo nde yanke o la vrai humain batu batela batu ba poison bazaka ba vrai humain akila yesu ntelelaka grâce pour na biso ya mutelelaka vengeance obosa na elongi ya ntaba oyo bomi to pe ya ngulume ya muto obosa na terre oyo bomi donc ezaka ke mutema mabe jalousie biloko wana ezaka na ningi ndenge na bato oyo bazaka na motema ya oyo balingaka bolama moninga te soki amoni ozosouffrir ozosengasenga ye wana ye asepeli soki amoni loko osalaki mwa eloko mo bebe mwa ouverture mo nzambe asali yo grâce mwa ouverture mo be porte efungwami ayoki motema be aluki aluka yo dini manière o dino te yango wana fo kozalaka trop président neti nga nalambi biloko nanga bolingodo naolinga jamais bino bolie sanke nga nalia lino nga moko nazala na un exemple nalia mpo soki okufa mpe na ngai voilà c'est ça. Mais les gens peuvent faire un tambour trop. Na bana na yo pe misusu ba comédien pour le tambour trop. Na biso ba comédien ya lelo te ya kala. Tokaki Ada, ayoki Fendi, Raïs, ayoko baksa da Costa, ba biloko na bon jusque là non ayoki pe soute ke o ce qui poison e comme na niveau ni choper niveau ni na yebi pe mais ayebaki ke mama tinda ki ba en hôpital ba tala si réel mais à poison ba zo soin aux autres bon de la kanza ba sala on grâce pas yoka bien et donc sous ces ça to wele la ka ko bateke baninga ba tsheli biso ba poison non total a peine ba conduite na biso tozana ba famille obe ba combat ça tozana ba ami connaissance obe jalousie ça ozo comprendre et tamboli na biso to linga ba via ba boîte to linga ba via ba kuiti to linga ba via bidialia total rapide nan to yaka après c'était moi problème mo équipe nyombango eza ba collègue nanga non ozobe bisa ka pe réputation ba ninga ozobe bisa pe réputation musala bo fanda ka pe nan vandi yo moko sala examen de conscience pour raisonner na tamboli ndeni mikolo na tamboli ndeni yesu azana ye wana zostenga te mutu condition te to sambela pe to luka pe na elongi nzambe vi oyo to pe onyo soto zo moneza na vanité bakonzi kutu bazokufa bazotika mobongo biso to bongisa na conduite na biso to yeba ndenge nini na kovanda to talaka nani fo tambola na ye o talaka nazolia wapi epi nazolia epa nani kosunga biso mobi on dirait c'est ça on dirait to ya diwa donc to ya kokufa to ya ba poison et matami na ngabo ba comédien parce que matami na ngabo ba comédien te ba musicien te matami na ngabo ba comédien te juto kena obimisa dadi di kambala pe asonam to bimisa ka dadi moko me bato ne soit kena obimisa na o to mona ke bele bele na bazai ba comédien te et pas comédien zo ba na star quoi différence ka yango na to ezapa na biso te banda dadi akufa comédien oyebi après liwe dadi combien de personnes de tiba bimisa na mort il y a un comédien en Zakouna. Il y avait dit pourquoi Dadi n'est pas fan de Simani, tu vas faire belé. Je te donne bimse, tout le monde va bimse que belé belé, mais les allaient comme ça te donner qu'à prendre un mouton encore. Et ça n'a pas dit ouais, ils a permis. Ils a prendre un mouton. Quitte à nous, il y a quoi il faut na sala, na tambola, dengue nini, na sala nini, et puis na place na zotia loko. C'est ça. C'est ça. Voilà, un grand merci, mère. Ah, tu vois, sur la étape. Parce que tu sauves moi, mon cœur, tu occupes de la masse. C'est ça, bon, papa. Tu occupes de la masse. Presque à la fin. Mais, pour lui, on a Kwanga. Ah bon? On a lamba fufute. Na yebo lamba fufute pour la munene. Parce que na robonga. Il est bien yo mais na yebo lamba fufusu ko na koma kilo. Siko bana ndena sina lambela bango banda na bango balanga na foka batema fufuna bango
balie pour le roi basi balie les baguettes comme il bala ba pondu wana to bala mungi balambi fufu donc ngai bino boli yango na kwanga problème na mine za fufu te eza ko ngate problème na mine za ngulu émission kitoko ah on laisse pas ici les mille ah wa tozo kende papa na za na kinya tozo la to on a calcul gars ine yo za la poser na zo linga monte gars to faut komeka oyeba komina étape pour na boyi chebo yeke tombwe yo ne ba tala ni next ay ni tala ba lapa monsieur balo ba mère on est comme ça ya meme promo monsieur balo ba mère ga musuni mais ça dépend de la ngati ponga na kata kabilo biloko no songa na kata kisa minene o kutunde muntu jogo ngomeka Voilà, on a jogo be regarde na ega on va le sommer comme le na jogo comme le poso la guité la mega pas mon ko jogo ngomeka la ngomeka ya mega bénédiction msezala oyeba sukola rande maboko pour la corona corona moi désinfectant baluka a désinfectant déjà maboko baluka donc joie moko pesa chano komata le baga te pas mère le bagi déjà la maman la meilleure cuisinière du monde le baga te pour la maman tout le monde le kilo pas maman solo ni le kimu bololo Boulaxi shawarma. Yo la place à quel moment que shawarma. Oh terrible hein. Djogo. Donc ozomona ozolia azokata malaise ozokamye plan donc minute tomate voilà donc voilà voilà ndeko na mais a comme une étape de tomate na étape ya joga le bito che shawarma joga le bito che ba che shawarma tomate ya ngwana ekoti Quand on m'a fait un tour, tu as mafuta te papa. Ndamu na ye oyo asiki na ye. Donc eza lokwa na sali yango lokwa ya bouillon hein. C'est ça. Voilà. Donc il aura su que c'est la tomate ici. Donc il aura su que ye atika na ye. Eza tomate déjà ben déjà nyonso à côté. Donc les aboye si ebela ici. Et c'est lui. Les aboye asuki. Voilà. Enlevant les ciels, posant par terre et criant. Alembi ya normal. Voilà. Kulia ina kwanga, kulia ina lipa, kulia ina fufu, kulia ina loso, kulia ina lipa. Sopo ina shawarma yoga. Et tout dépend de la yone mo komemela e. Mais est-ce que vous pouvez expliquer la formule au salaire pour que comment niveau n'est comme ngulu nangai nazu yango na sopeli yango maya moto nazu mwa mungu wa mke na chepo ekota kota na kati ya bapusu to pe misulu
akacha mafuta pe evali mo quelques minutes na zuma ya moto wana na sopi na zungulu nanga na cheli susu mai ya bio abandisiko ko niko palolango nazo palolango nazo sukolango na tia ngo na nzungu na sukoli ngulu na ngai na kati litungulu na kati ndembi na che ai na che jumbo na che concombre na zui mungwa lisumu nke na che na zonjungu nanga na che na moto na che mai ndambo poko na tokisa na tokisi ngulu nanga kana mai wana yango peka na saleli sauce na tika lo bakse su mai te tango na moni ngulu nanga elemba na ningaka te nyama elemba lo kwa mbisi non eza nyama elemba na degré na ya nyama tango zolia zo sentike na olia nde nyama na olia mbisi te po mbisi nde za ka pete nyama fo kangona mama makasi nango po esala bien tango na moni ngulu nanga komi na mesure ya kolembo nga na lingaki na zi tomate nanga na katikati mike di maloko na tuti na beti yango na nzungu muke na sopi et puis suki nde oyo moni histoire ya sauce nanga ebimi ndenge omoni nzungu nanga sauce nanga ebimi couleur selon ndenge olobaki 1 heure de temps moi j'ai calculé 1 heure de temps ekoki 1 heure de temps mais pour bato mosusu omona mpo bazali pressé asalika formule wana mais akokisi neka heure wana te ya 1 heure de temps eza nango mpe kaka possible bon quand nde nalobaki edepandaka na motu ngulu azalaka na tenya soki olobi olambe pressé olesa motu na nyama wana ekokoze problème kokisa ye na baheure na ye oyo esengi na ye mpo aliama kozala pressé te aza nde mona ngombe 1 heure du temps biloko ebeli c'est ça motu mosusu mpe façon de préparer mosusu eza okati biloko nyonso na tomate na baingrédient na biloko nyonso okati nzela moko otie na yo na mai batoki bango nyonso nzela moko amilembeli ye moko mpe kaka otie na table olie eza mpe problème te wana nde peut-être okosala ba 45 minutes 50 mais na étape oyo nga na memelaki yango esengai kaka ifo esala wana ya pondo ya mboka kati wana ya pondo ya mboka ozomona omona ngulu nanga neti oyo esangani na musuni na poso na mafuta bato mosusu balingaka boye alingaka yeba te alingaka mpona mafuta mosusu alingaka mosuni ka ekangami na poso or fo kolia ye nyonso na mafuta na nini akangami esika moko voila neti mosuni boye ozomona pétissant olekisi mwa eloko mwa malili malgré mikolo ya malili eza suspendu tozaka na bamoto malili mikolo ekoti maki tozaka na bamoto mpona mosenji ya corona wana azonga bisika uta d'accord après ndenge osali boye tozo se retrouver na table nazoservir biso tolie na kwanga tosote bon appétit tolobi na bato baza mosika bomelaka so okosomana mpe kwanga nao ozoka tozoliaka le biso tolie yo mpo lie esalaka neti ozolia na biso esalaka lie wana na omona jibela mwa Karine Manesa olobi monsanzela mino pourquoi pas mama Dete Asana mama présidente ya Aimons Nous Vivants petite sœur nanga weti bokechu mwana mama namoni bongo shosho na nyota mwasi malamu Angelo Central ya Kaskas moi za leader de l'assurance à Londres pourquoi pas la Brazzavilloise Fanny moi si ya Lwembe Ordian donc moi c'est mon conduit la Brazzavilloise pour la nite ya na ngali mavinga leki yo ya koli na kolamba Nicole Mayamba wana famille na ngai na pesi bongo mbote na ngana les rois de Chicago Alain Django les rois de Chicago Alain Django les rois de Chicago pourquoi pas Aminata Ndonga la bille à Freddy Bill Pierrette Louvette et à Blanchard Mère Bige Mondele le plus fort c'est tranquille à bien à Mwanga boutique toujours continuer là oui toujours continuer après table toujours la table d'accord mais après tout ça là comment bon tout le monde a mis la table à suivre la table merci non bon pour moi là ça se peut c'est bon Matiano. Voilà, et les poussas ça du gros jour. C'est ça. Tiens,
là on fait ça page journaliste on va bien impoler Eli le kaboy, Diogo pour ça na. Tiens na vendre. Ma Thérèse Azwa. Cameraman a ça. Cameraman. Eh Thérèse wapi nani ona ça. C'est bon hein? D'accord. Non, détergent. Après, bon appétit. Merci beaucoup. Ils sont tous là, dans le rythme du pays, il y en a beaucoup. Je regarde vendre, je vois quitte. Corona, contaminé la fourchette. Et contaminé la fourchette. C'est bon. Vous venez de Romo, mais là, on m'a bien. C'est bon. On a monté la fourchette. Pourquoi? On a monté la relevé. Pas mais vu ça au lit. Est-ce qu'on moule le char? Papa, toi, j'ai un petit beau. Le thé, c'est bon appétit. Yeah. On m'a beaucoup. On m'a beaucoup dans le sentier. On l'a bien. Je regarde, bon. Au moins de. Il faut le bas. On va cuisiner le bémi. Un magistrat, ni pour ni contre. Voilà. Ils sont comme là, à table. Diogo, le billet. Et Kanina Malo. Diogo, comme il est lié. Ah bien, il est top. Il est qui? Diogo. Abino no, hein? Peggy va tout mon autre hein. Ah, c'est aussi ça non ça. La caméra. Là tout le monde va bien sur ma caméra, vous souffrir. Alia. OK. Papa, yo bando zo gado jinna moni ko. Minute. Ça va vous faire déjà. Dans des tours après l'émission. Voilà, un grand merci à tous nos fidèles internautes qui est là en ces moments très de nous regarder partout dans le monde entier. Moniga ndenge ba mamango et zokendele ndenge zalaki na ebandelo na ndenge tokomi a bouti komona mère na biso et alambi biloko na ye na ndenge to dame et sikoyo tozama ndeko mo za mpanzi mwana mère donc mwana mère s'il te plaît soupo non nazoyi bati eza noni batieni na yo lini presque charmant. Donc voilà, Eli, on est en direct de l'écouteur RDC, va demander la même chose partout dans le monde entier. Mais quand on peut copier sa impression par rapport à Miloko Oyoli, déjà les bandeli, Kolobara te les pose à maman.
hein batata la biso moni batata la biso ba ramailler le plus que biso ça dit to boy batata ba mon na ye ça ni pour hein ni contre donc ça là au milieu du village et le bouton m'a nzambe li vous le dit matampa ana bouton na le supu na bilo retumera lamba na palais no le supu boyete supu kilo boy oh mais la kiminda ko so moi ça soyez inhabité. Moi, ça me suis le roi, maman, top, maman, maman. Presque. Maman est la meilleure cousine du monde. Donc, on y a ça. On a monité. Donc, on a soukika. Ah, on a vu, on a été. Coco, tu l'as été, qu'on l'a été, mais on a vu ça. Ah, attends, Oumila. Merci. Merci Elie. Vous avez quelques personnes à... Non, même pas. Non, même pas. On va d'abord aider. Non, même pas. D'accord. Merci Elie. Donc voilà, Peggy, on a face à face dans la mer. Donc merci à vous Elie. Mais, tu as remis sur la soupe, na biso. Na évité. Na ndenge yo mo saliba makana yo na ndenge yo mo poli parce que na ngolo bananga te parce que so na Kolobate grand journaliste Kolobate donc to lobaka bo to lobin zambe merci to bandaki pe to komi na ona suka soki cuisine nyonso et ça les récits to banza mais merci pour cuisine spécialiste à Zaraté to zala ona ka grand zambe sunga soki bimi bien gloire à Dieu mais to pe sinza mais merci parce que cuisine am so bimi bien to lié bien et lito par exemple on a top asuka on a suka na boutique 4 filles un garçon il y a zarama na suka yem to clôturer ma solo robota voilà les grands jogo yem europé à lobby c'est quoi ba to bayebi eli baza kuna bayebi ba koloba ah mwana koli na chamon que donc yo moko moni pezale kinga koli voilà donc il y a recommander ça te kolamba ezande musala nanga na lamba kaka je crois yemoko Jean Thibault tant après ça a confiance toujours dans sa émission na chaîne nae ayebi le pourquoi mon résultat ils aura toujours bien malgré mais tout bas tout ça là et par la grâce de Dieu tout ça ma camion so paye l'équipe bien tout lié pena appétissant tout le bip gloire à Dieu plus qu'appétit ou ta panse donc c'est ça au moins dame na ko lo ba ngona je crois tout le monde a monde na lambi ngolo olamba ezana ko kene simba ki c'était pour atumso ba koma aketia kisi azui bolimbisanga na terme azui nie atie obete règle atie na biloko po mobali akanga maintenant yango te est-ce qu'il existe yango existe oui eza nyonso na monde ça yango te lambaka ka supu kitoko yeba quantité biloko ezobonga na quantité ba ingrédients oyo ezobonga na quantité mai oyo moi huile au moins je crois tout le monde alandi mama top ndenga lambi ngulu nae ba yelinga ngulu nanga na ba ingrédients nanga complet. En tout cas, merci pour ça, mi bala solo. Parce que vous bala vraiment, vous piquez, pour mi bala, vous avez ça la windi. Na sali ngulu nanga, ba poni ngulu misuni, penza ya bien na posu, pour na mafute kangama. Na sopi ngulu nanga na maya, na sopi maya moto na ngulu nanga, na paloli yango, na mwa maya malili. Asukoli ngulu nanga na tie ba ingrédients sur le la litungulu. Chaque moment matungulu belé pour na chaque misato, lokola ndembi, na tie jumbo. Nache ayi donc nache mungwa pour et ça la solution est logo moko je crois bon moi ndenge na lambi ngulu nanga ituki kaka même mai wana po ezaki na ngulu nanga na kati tomate mike soki pe otuti problème ça te eza le problème te nache tomate nanga ya mbuma mingi vraiment ngulu lamba makana tomate ya boîte te ngulu foko lambe kana tomate ya mbuma ya boîte biloko na mingi ba nigérien to balinga biloko ba boîte bingi faut ça il ramingi ba ya mbuma ba naturel voilà na tie je crois bomona ki sauce nanga ndenge bimi ngulu nanga azokata bana fourchette bien ngulu nanga aliami be alembi loko ambisi te malembi loko la ka nyama ozolia yo ozo sentir ke na zolia nde nyama balobi ya malamu tozo ya mabe to boaka elo muso eza koto yebite to se completa kaka kote muso yeba kite ah mama top na mona sala ki boy na ndenga mabe to zui eza ka pona bolamu no po bongisa pe ndako na yo soupe pe eza moko ya biloko egardaka mobali na ndako à cause ya soupe mobali ko mape libanda soka ke ko découvrir moi so alamba ka soupe malam akimi olobi yo mobali mabe mobali ndumba est-ce que tala ke soupe na yo malam je crois ya biso to le na kwanga rien n'empêche oli na loso
oliana fufu oliana makemba oliana lipa ata na mbala aza na limite te aza na sa frontière okolia ye ata na manioko ndenge ezosepelisa yo kaka olia okolia ye. En tout cas merci na balandi nyonso ya émission na biso ya lelo. Merci na papa Jean Thibault, merci na confiance opesaka ngai yango nga mpe nazongiselaka yo. Merci na papa na journaliste, merci na derrière la caméra Guy, merci beaucoup pour la considération et puis pour le respect. En tout cas nzamba pambola bino bokeli boso et puis tout le monde à l'endie émission nzamba pambola bino on a besoin de benga mama top plus 243 993 60 66 27 on est un numéro na WhatsApp plus 243 90 30 77 805 et un numéro na normal soko bengi okozwa kaka ngai moko na pesi mbote na balandino soya ya Mama Top TV pe na lobi bo s'abonner kaka eza chaîne na bino moko ya ba chaîne ezolanda pe ba Jean Thibault bango baza ba doyen biso pe tozo ya kaka na sima tozo landa kaka de ba lobi ya malamu tozwa mbote na tout le monde alinga Mama Top na bo balinga ngate yesu ko to mwana nzamba lobaki yenzete ya bon biso ba o nzamba pambola bino Fabrice Lolema mwana nanga Fabrice Lolema na grand pays na Lionel Bokassa pourquoi pas Jonathan Nganda Zambé na Lola apa Jonathan Nganda na Canada ouais Jonathan Nganda mwana moko mukia solo la bien aute ozana kinya Jonathan Nganda mwana moko solo la bien aliaka na bato. Merci beaucoup Nzambe a pambola yo pona nini ke Didier Mpio le garçon magnifique na pesi mbote na nga na Alain Malik ya Principia Kanda Dada International TV Ornella la vraie balobi Dubaï ne konta photo ka pona nite Ortine Chakola balobi ende njuluka depuis Elitop obino bokoni mwana suka aliaka 5000 garçons na beauté ya commune ya Lemba donc Diogo na yo wana na pesi petit fils na Anthony Singa salama Thérèse qui laisse salama ba salutation na neveu nanga exaucé wato ba salutation penza na koko na ngai belle vie Malike en tout cas na lingi bino mingi famille wato mobimba salutation Irma wato en tout cas bozala bien nde nayebi ke da ko RDC to sukia wati to kobaka. Voilà, un grand merci aussi à vous, Peggy Walungoa, qui est derrière la caméra. Et pourquoi pas de dire encore un grand merci à Jean Thibault Chibobois, les papas les plus secrets du monde. Là, je dis un grand merci à ma conseillère privée. Elle s'appelle Sandra Mouille de Jésus. Pourquoi pas de dire un grand merci à ma famille. Hein. Je dis un grand merci à ma fille aînée, Johanna Mouille. Pourquoi pas de dire aussi un grand merci à Christopher, à Chrissandra. Et papa vraiment vous aime beaucoup. Je dis aussi un grand merci à mes collègues, donc Bayanga, Prince Toya, Prince à Manchester. Bisous. Donc voilà, mes partenaires, je vous aime bien vraiment, malgré le moment où toujours les gars en tout cas, Nzambe Azana Binoga, Ndene Psa Binoto, Sanate Bosala Geste, on a lavé moi beaucoup, ça la moi bien, du moins caché, au tchène à moi zone, c'est protégé, moi tchamoto, des alarmes, ça la manger quoi. Depuis que tout partout, les gars, un moment un peu difficile entre Bissona Bino. Mon master de tous les temps, de tous les cas, c'est Junior Madidi, les célèbres Junior Madidi, JKB, la banque populaire, Soda Napoto, Soda la Mikidi. Bah et tout, Bolingara, Bisso, Bato, Eko RDC, So Talibou Mouni, numéro à Véjan Chouza. Tant que à aujourd'hui, privé n'a pas appel. WhatsApp n'a contactez, je fais Jean Thibault. En tout cas, je vous aime vraiment beaucoup. On est de cœur avec vous. Abonnez-vous massivement à l'Eco RDC. Vous ne serez jamais déçus. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.